Nous avons le matériel. Ils ont vraiment la capacité de pouvoir détecter vraiment que le coronavirus est dans la moto. Collègues en France, collègues en Belgique. Mais après, tout le monde a famille, tout le monde a souffrir. Même s'il y avait coronavirus, est-ce que le lien organisé, il y a un milliard de population? 19 milliards. 19 milliards. C'est faux, il n'y a pas de coronavirus. On accepte de sacrifier son propre frère parce qu'on veut gagner le 19 milliards. Gagner les 19 milliards. Puis chose grave, est-ce que le traitement coronavirus va pas s'en rendre à Boutou? Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio Toyebiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo moto beti ya batampo esalaki 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, mbote na bino surtout parce que c'est mon avis sur mingi kozala na bino elongo et surtout partager un moment si précieux avec vous. Merci également à bande kotu oyo bozo continuer ko s'abonner surtout gratuitement et surtout sans que tu insister. Merci mingi na bino surtout mbote partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Merci également à notre sponsor Yadjani Sita Ntsonga Mputu Bangamituri depuis Suisse-Zélande. Merci également à tous nos partenaires G. Combo de Genève, Claudine Bossao, Mami Mwanda, mes sincères condoléances. Merci aussi à Bandekotu Oyo, Bazarana Bissou déjà, Bazarana Bissou Elongo, Neti véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, Tabou Fatou, top modèle. Merci Nama Lolo Loris la Congolaise. Merci à Bandekotu Oyo. Botala Rabiso partout à travers le monde. Alors c'est mon habit sur ça cause à bino surtout partager un temps et surtout les réseaux dérangés mingi les ils a plus cette histoire de virus coronavirus au déjà on a mbo canabiso et même mi na ba forme nyon surtout il y a eu traumatisme na Katia ville de mon ville province de Kinshasa le jour où on a annoncé un cas na Katia Kin. En tout cas, la population est en débandade. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, vous vous réveillez un bon matin comme ça, nous allons les en moka, mais comme on a un masque, c'est-à-dire que tu as un masque, Mikola, on a un qui est niveau et on se pose la question, même la condition hygiénique, pour éviter le virus en question, tout va éviter. Campagne pour vulgariser le message, éthique, et on se pose la question, pour protéger
peuple to population na kati ya makambo. Mais avant tout, comme je vous ai dit, Neko Oyo Azali o bazwa ki na quand on ndeko Faustin o bazwa ki na cas ya coronavirus na mboka na biso, tout le monde makambo ezo continue koloba. Il y a des témoignages, il y a des gens o bazali koloba. Est-ce vrai ndeko wana za atteint na virus? Est-ce vrai le monsieur est porteur du virus? Est-ce vrai le monsieur fait partie à cas ya virus? Les symptômes oyo ils ont manifesté katina pour qu'on prouver réellement qu'ils a virus coronavirus ezanini. Tout le monde a dit plusieurs émissions, sali bandeko na maman na alikaki bandeko na balikaki, et il y a une taille du soir na kati ya makambo wana. Lelo ndeko na les sous to tshela bino ba audio boyo ka ndeko na ndenge azolela. Ninga bengi biso pona tina na koloba na makambo o ekomeli bango. Et lelo na bande koloba moi je ne cesserai de dire la vérité. C'est la honte comment on a kende komoko ya IDPS ko sala ozali communicateur moko ya ministre koleka ko publier ko l'accès que non tout ça na elonga biso to réussir, ça dire ministre a gagné nini parce que bato banda ko tia tembe kende ko na ça atteint na coronavirus te. Je me demande ça c'est quel pays au fait. Mboka nini oyo tozo vivre. Mais je crois qu'à travers le média, tu as toujours n'atteint ya koloba parce que si on ne parle pas, ce pays nous appartient. Nous avons le devoir et le droit ya kolinga yango, ya ko servir nation oyo. Alors, dans le condensé, il y a audio boyoka d'abord ce qui se passe. Même les moko victimes, comment est-ce que azoloba Neko Azali na hôpital il y a 7 Neko na place Azali bloqué, c'est-à-dire isolé. Bon, on a même des quartiers qui sont tombés. Comment expliquer ceux qui m'ont dit que le virus en boyo même la biso en Njili? Est-ce que Njili les a retiré notre mettre en quarantaine? Njili est-ce qu'ils a retiré notre? Parce que Tchango Tobi qui est peuple, ils ont la population moko impossible. C'est-à-dire que Batuaza est belé na Tchango. Alors que soit mutu kolongole kutu na milliers au kutu, même si balongole ngaliema. Est-ce que c'est ça une solution? Est-ce que créer zone à quarantaine par exemple dans la CNPP, na clinique universitaire, na campus? Est-ce que c'est un milieu qui n'est pas habité? Tout zone, espace vert, zone, espace où vous allez fréquenter mingité, exact na mboka. Espace vert eza ebelé ba milieu pena ba toazana noté ba kotina noté, eza ebelé. Mais en plein centre-ville, kozwa peza mutu, bazu bina mutu, ba lutter au bati va créer zone, il y a quarantaine. Côté ba créer zone mususu. Est-ce que réellement ce virus existe? Est-ce que réellement ce virus existe en Congo? Je ne refuse pas. Mais seulement, et c'est que tous les éléments pour la analyse bien comment on a réellement ce qui est bon. Pour moi même bande kwanjili ne bazo réagir bande kwanjili ba tombo qui n'ande ba osanati. Alors tout là nan ba audio condensé ya ba audio nyonso tout oyo boyo kanende konya mwasi azoloba na biso boyo kanenge nini bande konyo surtout na yeba ko se plaindre baza même pas na accès ya komona ndeko na bango. Et on nous informe, le médecin va traiter, ce ne sont même pas le médecin va à la kawana. Parce que ça n'a pas ça à l'hôpital à 7 ans. Oh, Azoki attaque comment on a été. Alors je crois qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Tout le monde nous condensé à audio surtout et nous allons nous retrouver toucher ça après tout le monde. Nga na sala ga liboso hôpital ba chinois. Ba yebisi biso na nous bien avant que bazoya na mutu moko aza na maladie ebimisika. Tovandi tomoni ambulance ye ekoti na ba chinois. Tango ekoti batu bazui panique. Baye na mutu ango mutu no sa zui panique batu bango mokima. Na ba docteur bazo démarrer mituka. Ngai na moni mama na bébé abimi na mwana bazo longola bana même na ba couveuse bazo kima nini o docteur tozalaki na kati ya pédiatre azui mwasi na ye na mwana abotaki na kati soki ya pédiatrie soki nini azui mwasi na mwana tie bango na voiture
alepesi bamama wana panike bango nyonso nga bato baosote me bamira moto abwaki biloko bwa biso toza wana te biso tobulaka wana eza likambo kuta lokuta esalami lobi ezalaki ba 19h 20h mais sango eyaki déjà ba 18h ke no bazoya na mutu oyo aza na maladi oyo ezoboma auti soit Belgique aza na maladi on balobi nanu chinois mais eza chinois te aleka congolais précisément baye ko préciser biso ke ezaka congolais a changé nationalité azui maladi wana batindi ye awa na ngalema baboye soki pe wapi baboye bayende na ba chinois ezui ezona bana changu te toyebi calcul na bango te mama moyenga na confirmer te ke ezwa bana changu na yebi calcul na bango te soko nini pena osenga populaire ba gouvernement na biso osenga bango nini par gouvernement na biso tokosenga na bango nini eloko wana esalami bato bazwi panique hôpital oyo e perdre belé po bato belé bakimi ofele o nga moko na moni boy bakimi bazobima ofele bafuti mbongo te eza déjà manque à gagner donc eza déjà manque à gagner pour l'hôpital po bato belé bakimi lobby na miso na biso awa bato bazobima po mutu no so alaki paniquer et puis ba bébé si carrière hôpital po na minute o mutu po ya bazobanga balobi na biso ke type ngo za kuna za na yeka kuna na likolo kuna babateli na chambre moko boye privé soki pe ndenge nini donc tomoni ser moko abimiawa azosola na téléphone o mwasa type ngo ye wana bakomofinga ye bayeba bambe mabanga boye donc nakanda makasi mpo nga naza na bebe na nga muke babwi babimisa biso baninga nyonso tu basi bakimi biso tozalaki na bato tokoki bakoki kokimisa babimisa biso mpo baye na moto ya maladi na kati na vilisi na kati ya basinois mais sikoyo mpo babimisa biso eza basécurité babwi tobima bakonzi ya mboka bazwa solution mpo na biso babimisa biso baribere biso balobi babombi likolo aza pena musika na vie na lipire na likolo ala VIP na likolo bavandi ku tosenga nde baya ko libérer bino bokende libérer biso tokende na biso po baninga mosuku basi bakimi mpo na nini bango bazobomba biso bomba biso mpo na nini maladi wana bakozwa ete bakende au 27 ans kingaka te pa Kabila non bazwa ye bake ete na kingaka te pa Kabila oleba ya na ye pa me Kabila paza congolais bamema ye kuna awa te naloba boye toyebi te eske mutu yango ndenge aye na bamboka mosusu tozomona basali mwa bacentre moko boye soki bateste mutu wana bazwi ye bainternet ezali azokamwa mutu wana aye makolo bie akimi kokima na aéroport yango baye kotika na bachinois to ndenge nini mpo bakongole bakufa surtout bana ntango nde bakufa ezalaka te fo bazwa ye bainternet ye esika moko ya malamu batraite ye soki bamoni ezosimba te babomi ye eske aye makolo ubie akimi kokima na aéroport aza déjà infecté malamu mutu non ndeko na yo yaya soki aza ndeko na vraiment papa malamu mutu moko akufa ke bato ebele bakufa lokola ye aza ye moko malamu ya kufa na ye epuis awuti nango kuna soki na France est-ce que na aéroport akimi kokima bia ye makolo to comprendre te. Oui, bonjour. Ouais, naza congolais. Kombo naona nini? Ngai Faustin. Oza de nationalité nini? Congolaise. Oza nationalité congolaise. Comment on Faustin Kitika? Fitika. Yo uti France to vandakao? Uti France. Okomaki un jour nini? Dimanche na Butu. Okomaki dimanche na Butu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que tant qu'on a commis dimanche wana to bimi na biso bien. Na ye na hôtel. Bon, déjà, na yokaki neti moi fièvre moko salingai. Oui. Moi fièvre et salingai. Bon, na tuni madame na alobi na peut-être ba vaccin on a zwaki kuna avant ya. Ndi yango na mute salinga peut-être nyenga na moni loka fièvre ngo et tout ça ina moi muke na bi bon na tongo to kende na hôpital na lukaza ba komina nga ba kisni na ta. Okena hôpital nini? Okena hôpital nini? Na Ngaliema. OK. Nakende na Ngaliema. Oui. Nake na Ngaliema pe bien na mutali pe na ba médecin nake na urgence na Ngaliema ba médecin ba komini nga pe ba kisi ba komini nga antibiotique na ba kisi mo boye na komela ko esila kala moko. C'est tout. Après nazongi na nganda kuna komi sikoyo na ndaku na keko ete ya bandal kota la famille tante na ngai. Après
namona kaka batumba ye babengi tante na ngai keno bakoya po baya kosala nga baexamen normalement ndenge nasala baexamen ya makila na ngali ma mesure wana balobi na nga no loko ebomaki tard donc moye basala yango eza lisusu te donc nalembika le lendemain après navandi kaka na bandaki namona kaka groupe ya bato wana eye ono il faut tosala examen baza baminganga bato bayaki bon nayebi te so babaminganga balobi bango baza soki banani o bango baye fo basala baexamen baosala tout le monde bato bauta foto bango nyonso baosala bango baexamen Je pense que Tolandi condensé à image union surtout oyo nenge makambo eleki et puis na ba audio. Alors moi je me suis intéressé plus na poser des questions et pas serviteur de Dieu parce que beaucoup moins le bakeno mingi mais comment est-ce que le serviteur de Dieu ne veut pas réagir par rapport à makambo tango ezo les kana sengel peut pas bazoratin à réagir et tout consort. Alors nous avons sur ce plateau prophète Henri, c'est vrai déjà Zali Obo Messana na epé moi mingi awa. Alors prophète Henri, bonjour. Bonjour papa Alain. Sentez-vous? Ouais, ça va. Dieu fait grâce. Prophète Henri, je crois que aux au courant, il y a Makamozo le Ganaka Tiamboka dossier coronavirus ou déjà qui n'a pas forme ébélé. Côté mais pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu vous ne voulez pas vous impliquer dans Makamozo le Ganaka Tiamboka? Bozo Kolobate. Alors, dans quel aspect aux autres l'année nous likambo ya coronavirus na kotala pe na discernement na yo ozo mema onenge je bénis banderonyo so bazolanda biso. Je souhaiterais que cette émission soit vraiment partagée. Aussitôt tu vois l'émission oyo partagée parce que je vais parler sur ce chose na ba aspect mibale physique et spirituel. Alors on a que monde bazala au courant de ce qui se passe. D'abord, namoni comme si nabandi kozongela colère sainte na ngai oyo naute koleka nango na batan ya makambe oto leka na mboka na biso likola basala nzambe ba chante. Parce que et puis s'il y a des gens oyo ba bangara koloba makambo pona mboka, en tout cas moi maintenant je crois qu'il est temps qu'un prophète abandolo ba makambo na ba kontiba yo karasiko. Papa Alain, c'est horrible. D'abord, ce virus coronavirus. Na pays le rôle à biso, na pays tropical au Moïse Makasi. Et resurvivre était à cause de la chaleur. De deux, eux-mêmes les blancs disent, c'est que Bandeli, que Bantikor yaba noir. Et ça m'a cassé tellement que corps résistait facilement na virus old. À la grande surprise, bazo ko annoncer na kata mboka munene boye ko tia batu na panique que coronavirus bakangi mutu moko azanango ainsi de suite lelo pour dire que coronavirus na mboka na biso ezali. Moi le prophète, je dis na mboka o coronavirus ezati. Et puis il recote à péter. Non parce que non on croit à Dieu, mais je dis comme un prophète na mboka o coronavirus ezati. Na muto bakangi kuna azape na ngote. Papa Alain, ce pays est un mort boya batomite, surtout les politiciens. Bazana mitema kindoki na natikali komonate. Comment est-ce que vous pouvez sacrifier ba cher humain boye? Hein? Vous sacrifier ba vie à batou parce que bino boyebi ke na simanango vous allez gagner quelque chose ba milliards et ko débloquer ba milliards mongo bima et tout ça ça ira nulle part et rozonga na ba poche na bino vous allez vous enrichir mais après batou moko boye famille à batou moko boye ba bandi ko souffrir. Si tu suis l'histoire il y a muto bazolo ba coronavirus papa là. Est-ce que tu es sûr que na mboka na biso Congo nous avons de matériel oyo il y a ils ont vraiment
et ça na capacité on a ma casse pouvoir détecter vraiment que coronavirus on est na kata moto collègue en France collègue en moko na Belgique donc mutauti na Belgique bizarrement moto aleki na immigration surtout aleki mutauti na Belgique na ba immigration aleki batali ba contrôler kaza bien akena Chine pour que ne kozongo na Chine pour ça kuna to aina Congo kutu na mboka au coronavirus exacti. Donc ceux qui disent qu'on va vérifier qu'à na ngote aïkout na mboka au coronavirus ezapété so azuli a rozulango wapi. Et si réellement mutwana za nango pourquoi il faut bon banda ko filer yeti na bandal et sera que la famille na ye non des aboyo aux na coronavirus ainsi de suite. Basalo ba examen na butu. Vous imaginez na butu pour nous éviter le pire. Basa ani basalo ba examen. Basalo ba examen. Moi ce ne goût d'abord. Mais pour éviter le pire, nous ani basalo ba examen. Après batwana ba fandi na ba examen na quelque part ga wana. Bazeli alongo na bandal akeneti na ville sika azaki loger. Bal poursu ba filer les sous pour ba kangaye non nos aboy otambola te pourtant le coronavirus. Après ba ozoye ba ketia na kopemeni ya morgue ya hôpital ya njili. C'est normal. C'est comme tu disais. Même s'il y avait coronavirus, narata mutwana. Est-ce que le lien organisateur, il y a un tiens où il y a ba milliards de population dans l'hôpital où en pleine ville. Vraiment c'est le lieu où il faut mettre une personne. Et puis chose grave. Est-ce que le traitement coronavirus parce que le médecin déclare que le traitement va faire ceux qui vont tirer poison, ceux qui vont tirer l'oronini, et ça va boutou ne va faire. Plus grave encore, et Thomas qui que ne connaît pas diabète, grand frère naïe, parce que c'était en famille, n'a pas famille en moi si baeki, n'a pas famille en mobile au baeki. Na kati na bango il y a son grand frère oza na diabète na pota munene na likolo sans traitement bloqué na côté à morgue moko boye bata bibembe bangungi bandinzi mama ndenge na ndenge siko et pour dire que batie musika ça na coronavirus toutes ces choses sont fausses. Pourquoi? Pour que mité mama ba politicien mboka na biso mutu moko pour zaka côté ceux qui ya wapi abengi ceux qui peuvent na ministère moko boy yo so mona teke likamona bisambo to bisa milliards ko na poche na biso à faire 19 milliards. 19 milliards. C'est faux, il y a pas de coronavirus. On accepte de sacrifier son propre frère parce qu'on veut gagner le 19 milliards. Parce qu'on veut gagner les 19 milliards. Bon 19 milliards après basa ngoni na bato ba bami bango ba bando en elongi pour se protéger du coronavirus, ma colomboule à Seigneur Jésus. Je maudis ces gens qui sont derrière ces choses. Comment est-ce que tu peux sacrifier ton frère? Asa payer mon côté, Moutang en a outil sur Belgique. Un responsable père de famille. Qui est bloqué maintenant en République démocratique du Congo. Moyen à ça la maramnaye, ils athées. Moi rendre famille visite et on ne peut même pas y rendre visite. C'est ça aussi. Bande ko moi si ba ikota na bango shurwana baza kuna bakangi bango hôpital. Babel raté. Na bande ko mobali ba plus grave pour ça nga parce que le monsieur qui a un diabète en apota. Azo soit traitement té. Mais j'étais là-bas je vous dis. Azo soit traitement té. Bakangi bango ba tie bango côté à morgue. Et c'est ba tira bibembe. Ainsi de suite. Tout ça à cause de 19 milliards. Est-ce que la vie de ces gens vaut le 19 milliards? C'est plus que 19 milliards. En fait, je ne sais pas. Congolais, soyons sensibles aux cris de détresse. J'ai toujours dit, le cas qui traverse la République démocratique du Congo, c'est un cas qui ne s'explique pas. Un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. Mais scandale géologique eza na mboka oyo ba minéré, ba matière surtout eza na mboka oyo. Au Congolais eza même incapable ya ko bénéficier nango. Tout na Congolais au monde a déjà or. A mona ngo a wiso na monoka na chaînette. Ça dit or brut non na monate Congolais. Mais azana kati ya mboka au scandale géologique yali. On parle du diamant, de coltan, cobalt, tout ça. Mais nyo sotoana atika la koyeba yango te. Histoire bato batanga, géographie bato batanga, atako palper.
réalité mo batika la remonate. Ça c'est très grave. Alors prophète Henri, maram oyo komi koleka parce que le quand même tous à la véridique. Tous à la véridique. On se pose la question. Le président de la République nous a promis la liberté d'expression. A permettre ki biso nyonso tout alobi likambo ya injustice eza lisusu te. C'est-à-dire mboka oyo état de droit nyonso tout mututu azana makamba koloba sengeli aloba sans pour autant déranger parti X ou Y congolais et puis nobe ko li considère mboka sezo ba boye constitution tout congolais azal sur même pied d'égalité. Il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas moins inférieur. Batu nyonso tout congolais tozaka ka biso nyonso nenge moko. Alors, on se pose la question, est-ce que le président de la République n'est pas au courant? Papa, le président est au courant. Le président de la République est au courant de tout ça. Comment est-ce qu'on est au courant? C'est impossible d'être au courant. Il est au courant de tout ce qui est en train de se passer. Il est au courant. Mais moi, je me demande, pourquoi seulement dans Mboka Nabiso il y a de mauvais conseillers autour du président? Pourquoi dans le Congo, il y a seulement de mauvaises personnes qui conseillent mal le président? Peut-être que le président Batou, il a un bon cœur. Il a bien apporté ça quelque chose. Mais tellement il y a beaucoup de choses autour de ça derrière. Et tout ça parce que les gens ont besoin de l'argent. Et lui peut-être aussi se retrouve coincé pour ne rien faire. Mais je dis qu'il est au courant. Et c'est impossible. Dans la minute, surtout même moi, à 8 ans, est-ce qu'un président de la République, le citoyen numéro 1 en Moka, a au courant de Papa? Et on se réveille un bon matin comme ça. Du coup, traumatisme, écoute, c'est dans la ville. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Au coronavirus. Et comme il a limité. Coronavirus. Et comme il a banal. Mais on se pose la question, on est où? Mboka Otozo Kende Wapi. Le président de la République nous a promis beaucoup de choses. C'est vrai que jusque-là, les autres s'est matérialisé dans nos thés. Mais on lui donne encore du temps parce qu'une année déjà, ils ont consommé. Et Congolais, ils ont besoin de Makambunyon surtout au yoté. Priorité à Congolais, nous avons besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Les lots toujours vivent au Maramba, saute mouton, depuis et banda. Si les lots tikala aussi la té. Saute mouton. Et tikala aussi la té. Ce qui engage Makamuni Sotouana, Bassal il y a 75% ya mbongo. Mais ils ont battu baba pomme banane basot mouton sous nanu kutu et silité nanu pe babandité. Sur 24, je pense que namon a été l'eau monté ça sur 24. Mais mène à son effort. Non namon l'eau monté ça la mienne. Car batol depuis bakanga batol wa. Sur le boulevard peut-être tout le monde qui c'est bon, ils ont avancé. On a sur 24 na coin. Na place ex Rompo Mandela. So tozongi awa kaka na Sosimat awa nanu salamité Pascal nanu te bayiba basima na Pascal bateka bayiba bangonde bateka basima o ba basaila bateka mais budget déjà va toucher déjà bateka en camp après d'avoir que président le canon appelle son conseil président appelle son Congo bateki basima nabitabe même rien ne se fait rien. Et puis si on appelle ces révélations, il y a besoin de moutons on a. Ou comme lobby on a un soir bakanga. Si on appelle ces révélations, il y a besoin de moutons. Lobby on a souvent un soir baro kanga pour appeler ces révélations. Il y a des choses sur. Et ça va barrière, va pas aller. Ça là. Mais bagay no fongola o ya pompage. Bagay no fo esila, bagay no fongola ngo. Papa là, et ça va il refait traîner mouton. Au moins ceux qui balingi basala miscade moboy babi ke muto to lingi to sala miscade au ki melanzela oil au ki melanzela oil siko po ki manoki te poto kangae to bongsa da bilo mo ba bongisi bilo ko sala ke sala retard na ye tanga banoki mabuda na mudage ba kangae do bilo ko na sila na lelo te donc congolais ate sila na ngome lelo te peut d'après miscade moboy ne bilo ko na a miscade wana salami. Il y a une révélation derrière ça. Moi, on a besoin d'un problème, papa. Les politiciens, bon, ils ont mis mamabe. Satan a peine à faire une carte na bango. Satan a peine à faire une carte na bango. Je vous dis, même dans le prophète, les cana. Papa, ça a besoin
bakisi ya corona soki coronavirus na Congo. Bon ça prophète wana bakisi na amela ngwana mosta bana. Coronavirus na Congo ezati. Coronavirus na Congo awa ezati. Et comme a pété et koti pété. Et puis na bondeli même pour na ba congolais au bana bana étranger. Na bi coronavirus fait aussi mbata moko na bango te na kombo na Yesu. Et ça va pacte. Ya ba tout moko boye. Il y a une influence spirituelle derrière tout ça. Et puis est-ce qu'on a battu babandi makamna bango? Aucun Africain congolais moganini a reçu coronavirus. Na lobi surtout ba congolais na biso. Ba kozo coronavirus wana te na kombo na Yesu. Le monsieur Obakangi wana a na coronavirus te. Président Félix Antoine Tshisekedi, s'il vous plaît papa, essayez de voir ces choses. Comment est-ce qu'on peut accepter de voir un être humain comme ça, un responsable de famille, papa et moi sinaï, atiki bana na yekuna. Pourtant il n'est pas dans. Je suis prêt à assumer Marambo na Zoloba, na bien ça na ngote. Basa la examen na mis sur bateau to éviter. Ba pouvoir biso ke mundwana papa. Ka pas ça les fièvre. Et puis chose grave. Pour moi que bateau bané ko zela base on mbongo basa na ba poche na bango. Pour ceux qui est négatif, le monsieur qui fait ça, il s'appelle comment encore le monsieur? Ah, Atcheboué, non, Tolongi. Donc, c'est là que, Moutona pendant dans le coronavirus, il y a solo, Moutona n'a koufa, pour ceux qui 19 milliards. Tu es un sorcier. Botin a le message qu'il est un sorcier. Non, c'est un sorcier. Comment est-ce que tu peux, au cours de ce pays-là, Tolongi, au moins la victoire? Ministère ministre de la santé alors avec les coronavirus la salle fièvre, mais vous êtes de fous, c'est la sorcellerie. Comment est-ce que vous attendez de voir Moutounaka sa malheur? Nous prions que Moutouana a la coronavirus, nous prions que dans la bonne côté, mais vous réjouissez Tolongi pour que qu'il y a 19 milliards et dans la poche na bino moi wana écoute dans na bino bana bino ba no kufa basa bino ba no kufa ba no kufa. Comment est-ce que vous pouvez accepter sacrifier battant des innocents pour bien 19 milliards et puis bon ça on le roté na roté comme on a photo dernièrement dans internet Moutouma à côté à Mobutu maréchal Mobutu il était bien patron après battre scoff photo né à lelo attends mon an était mandia nenga ko dans la soirée il y a 19 milliards wana. Comment est-ce que le lobo se fait bon abattu bon on a bon ça nango lo ebima bon ça nango et l'autre côté c'est la méchanceté pire des Congolais et de la politique congolaise, c'est la sorcellerie. C'est comme si qu'ils ne gagnent pas au Congo. Mais ça c'est grave. Comment est-ce qu'un pays va donc pays donc escroquerie à niveau du coloti na mon azobota ma bébé. Ça c'est grave. Merci beaucoup. C'est grave. Merci beaucoup prophète Henri. Je crois qu'on va fermer cette parenthèse parce que comme j'avais déjà dit, nous sommes Congolais et nous le resterons. La patrie que nous avons, c'est notre seule richesse. Mboka oyo ne mboka na biso. Donc pour tout ce il faut peut-être besoin au Congo, bobongo lango comme mboka mususu. Mais aussi longtemps que nous resterons peuple, nous resterons congolais, on aura toujours le courage ya ko crier tout haut makambo oyo. Le Congo a besoin de l'émergence. Le Congo a besoin de gens de bonne foi. Le Congo a besoin de gens capables de lui servir ce pays. Cette nation aussi longtemps que Congolais ko vivre kaka boye. Boye ba kenombo ko moto kende liboso ezati. Ba projet ba balkanisation ekobanda koya. Mais aussi longtemps que les Congolais sera éveillé, makambo oyo tikala ko sala mate. Je dis et je vous remercie. Je pense que Marambwana 19 milliards oyo botika ba pays musu bazo mbongwana. Parce que le virus est réellement là. Le virus est réellement là. Pas ici au Congo. Arrêtez botika 19 milliards on etika la kuna. Ba chinois baliango. So ba italien baliango. Biso awa Marambwana ezati. Prophète Henri, merci beaucoup. Alors je crois qu'on va aborder le deuxième point et la deuxième partie où ils allaient le petit qu'elle a binotant parce que vous aurez en même temps à partager dans bande comme sous par rapport à la vision Oyo Oza Nayango. Merci beaucoup Nabino Toubo Zala toujours branché. Suivons message au prophète Henri à Memeli Bisso Lelo pour la deuxième partie il y a émission Oyo. Merci beaucoup. Allons bien dans le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse abondamment.
bandeko nyonso bana étranger na bamboka oyo coronavirus ezali. Coronavirus aza un esprit et cet esprit bit na ye eza ya ko unir le monde pour monde bazwa la marque de la bête le 666. C'est le but du coronavirus. Parce que même le vaccin à laquelle Obabimisi pour le coronavirus, faites attention. Dans l'ancien temps, les gens ont propagé le sida par les vaccins en faisant croire qu'ils vont vacciner tout. Et aujourd'hui, il y a encore des vaccins. Et ça, bah, signe, bah, élimination, bah, acte, bah, élimination, bah, effort, bah, élimination. Ou ils pour réunir Mokili, na vaccin moko. Mais ce vaccin sera le signe, ça sera la marque de la bête qui s'appelle le 666. Alors faites attention, faites vraiment attention dans ces choses, afin que Bobby Maté, Bozoate marque de la bête. Shalom à tout le monde, à tous mes enfants dans le monde entier, à papa, à maman, à famille, nous sommes toujours au mois de mars. Aujourd'hui c'est le 16 mars, on dit c'est le mois de la femme. Je vais continuer à parler aux mamans. Je lis Job chapitre 42 verset 2. Chaque jour, j'explique quelque chose pour ma maman. Moi, Weze Abino, sa maman, lève-toi. Afin que Obi n'a pas problème. Job chapitre 42 verset 2, la Bible dit ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est Job qui s'adresse à Dieu et il dit, je reconnais que tu peux tout, Dieu, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Pourtant, la pensée de Dieu pour nous, et ça n'a Jérémie. Alors, je formé pour toi le projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que Moutou sur la terre, tant oiseau vivre, et que tu vis le malheur, comprendre directement que Esa plan il y a Satan, Esa projet à diable, Esa effrayé benakata vinayo. C'est pourquoi Dieu va envoyer Jésus de Nazareth pour dire le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Comment est-ce qu'on fanda au vivre au menacer à moi, mais aux hommes menaba effrayé benavinayo. D'abord à savoir que même si le Seigneur Jésus-Christ a zongi léon à moi, à coup de son abalien, à coup de son esprit à blocage, à coup de son esprit à échec, à coup de son esprit à coutume, à coup de son représentation, sache que au comment on a le parce que ta vie est possédée par des démons. Pour Bible le binzambe à quoi qu'on va atteindre statut parfait à Christ. C'est-à-dire que bateau ba esprit na bango eza seni, bateau ba esprit na bango eza bien. Baza libéré na esprit nenzambe à quoi qu'on bango. Mais si ton esprit est bloqué, ton esprit est dans le lien, ton esprit est dans la coutume. Je vais expliquer quelque chose ici. Mais pourquoi prophète représentation? Et puis faites attention. Le nombre de même bateau côté à prospérité, remonter à représentation. Même bateau côté à lien à remonter à représentation pour à mon prophète Henri à représentation. Ce qui demande mon besoin maîtriser en côté bateau benga babonela et le ça maté. Pourquoi? Parce que ils a particularité à Moutouanate. Pourquoi je prêche la représentation? Parce que bitumbe belé spirituel la vie à Moutou ils a lié na représentation la vie à Moutouana. Au monde Moutouana poto pourquoi alors takana na Congo? Au monde Moutou ana mboka moko boye pourquoi alors takana na ndako akolela azawana? Pourquoi au monde Moutou akena mboka bato ba ne peut pas prospérer mais il a prospérité il y a zo mukanda te il libale yaka ba déception il ko bote yaka pasi il bota bana ba bela kaka il ata bandili kambo et suka kana nzele comme na suka te il ata balaki makambo simba ngote. Pourquoi? Parce que quelque part via Moutouana est représenté. Na bio exemple moi ya Bible lobi eli le prophète le bossa va prophète Abal. Ba prophète Abal ba beleli moto et kitite. Alors eli le prophète a robé la moto. Tant a beli moto mais avant moto kita, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il prit 12 pierres selon le nom des fils de Jacob. C'est-à-dire que elle a comprendre que pour moto kita il faut na joie ma donc présence ya faimoko ya lipamboli. A 12 pierres a représenté bana ya Jacob na mabanga a bengi moto kiti. Il y a aussi des familles au botama na kata famille moko botana ba esprit coutume. Na kata famille na bino bona ba chef coutumier. Mutu nyonso bima na origine na ba chef coutumier vie na ye eko prospérité na sia moyi. Ce qui a été nzambe te vine ko prospérité. Pourquoi? Parce que dès ko botami
ba kombo na bio nyonso eza sacrifié. Il y a des familles oyo bobotami ba kombo na bio déjà ba sacrifier ngo ba grave ngo quelque part. Balaba kebino basi bako balate mibali bako salate au mona mibali bakoli bana misalate basi bakoli bana mabalate. Ba problème est sur jour du jour au jour. Tout ça pourquoi? Parce que la vie de ces gens est représentée dans le monde des ténèbres. Et or, lorsque la vie est représentée au tir alors comme on a ni prospérité ni maramamalamu. C'est pourquoi je demande aux gens, si vous voulez sortir dans le cadre d'instabilité, ceux qui ont remarqué que la vie est une instabilité continuelle, instabilité à Libala, instabilité à Moussala, instabilité à Mongo, instabilité à Bana, au monde à Maramessi Makakate, lorsque tu remarques ces choses, comprends que ta vie est représentée dans le monde des ténèbres. Au koba no benga ba prophète o bengi boy mama tinda $100 mama tinda 200 tinda 1000 o tindi ba bonde makambo changer te na roba chaque jour nzamba kela mutu te pa pesa ka bo offrande chaque jour pour abonde la peau na ye. Il y a qu'une seule prière au kosa la peau et bimission na kata ya ba instabilité na kata ko sanga mabala na kata ko sanga bana na kata ya makambo no so lelisa fino so landanga wana. C'est lorsque tu représentes ta vie devant l'Éternel. Aujourd'hui, vie n'a eu au représentant on a besoin d'un. Et comment est-ce qu'on le fait? S'il faut représenter la vie devant l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, loko moko. Au bassin la rananda kwa nzambe, et ça la guitare, et ça la drum, et ça la kiti, et ça la micro. Au tiango na katana kwa nzambe. Basali prière ya alliance ya représentation. Alliance on a te aka eza alliance te ya ba alliance kaka. Eza alliance ya représentation ya via mutu. O représenter vino liboso nzambe. Pourquoi? Parce que ceux qui dia balinga détruire yo, alors sa photo na yo, alors mabela makona yo. Des fois bazwa sous-vêtement na yo. Otanda bilamba na singa bilambe bungo o ebesre kenda te. Mpuku moko boye na Congo zala ka wa so na likola lia o manzaka lia o likolo. Esre ken pour aller à mutu te pour aller à biloko alia missionnaire na kana ngo wapi. Donc des fois loko no mongo boye ba kena ngona monda molili et représentaka yo so ba lobi bela obeli libale kufa ekufi bana ba bela babeli. Donc ta famille va représenter yango. Or la seule des choses yo meyo sana monda molili te. Et le ko buka ngo ceux qui ont au traité alliance na nzambe au représenter vie na yo et te ko pesa pasteur mbongo papa zo abonela pona nga non aux yeux loko tie na ndako nzambe et représenter vie na yo basali pona prière ya alliance à représentation. Pourtant bitumano etelema olemo na vie na yo e bani ko mona e loko esali alliance ezoganga ou ezo représenter vie na yo na miso nzambe. Et les jours où vous faites ça au monique du jour au lendemain makam ebandi ko chana kata vie na yo. Des fois ben un prophète a biso mama sala alliance tinde le répondre l'église o tindi ba so ma be le répondre l'église en côté au mona pété ba lia ba bondela yango makambo et ça la maté. Mais lorsqu'il faut parler de faux, il y a aussi de vrais hommes de Dieu. Bien-aimés, l'Éternel nous a mandaté pour traiter alliance entre les hommes et Dieu, pour représenter la vie na yo liboso nzambe pour mon solution. Maman on yoko mi trop eza moi na yo. Mobali wana nyoko lioto bana ba obela ba nyoko mi trop. To komi na moi na yo avant moi aussi là représenter vino na miso nzambe na lingite mutabe nga po sanga papa na ba problème na sala ka sanga bono na lingi mutabe nga sanga papa na yo ki matea na yo na lingi na représenter vinange pa na nzambe na sala nini. Et je prie pour toi dans les 24 heures au mona loboko nzambe tote ko silisa service na biso ya retraite lelo na butu lelo eza mardi lundi le 16 mardi lelo na butu to bandi service Nabutu, lundi, mardi, mercredi, tu as ta retraite. Tu as bon de la pona bandeko, bazo représenter ba fine bango liboso nzambe. Mamo solandanga, papo solandanga, instabilité on est oumeli. Luka nzambe na profondeur, luka nzambe na prière moko kako sali makampe bongwani. Combien de témoignages car pour le temps na mbongo to futaka to kolekisa ba témoignage te pona temps na mbongo to futaka ah. Mais combien de personnes témoignent la bonté de Dieu à cause de l'alliance sur Basali Nzambe. Et merci encore. Nabande Ronyo Soba continuer kwa nabiso. Na lingi Nzamba c'est le miracle. Maman lève-toi, papa lève-toi. Obeli Sarabana chaque jour je dis na défi aka maladie dans le monde entier. Ate maladie nini na obix to do bon de Nzambe Nzamba obix yango. Des guérisons chaque jour. Des paralytiques ba otamona ba aveugle ba mona ba sourd ba soyoka. Il est temps obika na maladie wana. Lève-toi, appelle seulement le prophète. To bon de la na Nzambe afin que obika na maladie wana. Que Dieu bénisse Manderono so ba benga kibiso na service au Tikoleka. Ba témoigner grandeur en Nzambe parce que représentation alliance ezatik otak. Aussi to sali, aussi to moni Nzambe ko sala. Donc que Dieu vous bénisse abondamment.
et que la grâce de notre Dieu soit aussi votre partage. Bandeko basonga ki ba orphelin na samedi otokena ko tire la bango. En tout cas nzambe apambola bino et je fais appel à vous aussi. Na yingine samine lo moko. Okuta na bitumba. Na bitumba no esenga prière te. Bitumba no esenga alliance pété. Bitumba na yo esenga te ba sacrifice ya bo offrande. Bitumba na yo peut-être esenga. Wa pour moi botati. Sunga orphelin moko. Nzamba lola. Apeso kobota wana prom na libala na yo kanisa orphelin moko mibale misato nzambe amona vie na yo semaine jusqu'à sa fin tokene suko visiter orphelin ponga na koma na papa na bango mama na bango soki nzamba sungi yo so landanga wana mutema ya kosunga orphelin wana problème etungisa yo molingo mona nzamba orphelin papa na bango akotalika na yo contactenga. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour les orphelins? Il y a des miracles et des délivrances que tu peux avoir au travers de ces aides et orphelins. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Mon numéro est affiché là-dessus. Appelez, contactez-nous afin que la grâce et la puissance de Dieu et à la partage Nabino. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nabondeli pour nabino pour clôturer service nabiso. Éternel, je prie que la grâce, la faveur et l'andamuto na solandinga. Que le miracle ait affecté ma vie nabango. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu.